Nazana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soit disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekania ba yebi ngote. Yependa ko l'option na système mboka to comme ta ville lelo. En tout cas nzamba batela ye. Asala ko kurana mai. Vous allez qu'on a à travers Tindika. Tindika, tu peux se bamboter, bisika bosami na bato baso penda ba misana ko tomber disposition ya qu'on a à travers Tindika télévision peu ba bon début de semaine bino banso place besoin vraiment toujours couvrir na ba actualité au état penda mboka na sur l'actualité politique tout monde qui le lenge zaki na église catholique ya Mbushima ikuna automoni biloko lolenge panzani nde bakende pe kosala désordre awa pesika mwana mboka cardinal Ambongo avandaka na centre lindenge tomoni pe base ya IDPS lolenge pe kitaki pona kosala toujours ba menace en tout cas nazanga mote na plateau tokolobela pe sur affaire ya seni nini peut-être ko s'est passé na Denis Kadima o aza président bongo ya seni tozana analyste munene tozana mwana mboka Jaffer Mikote pe mopandisa ngokaka lokola nga na vraiment nde tozovandisa la question d'actualité. Bonjour Jaffer. Bonjour Katia Avoka, bonjour na banyon soza olandanga à travers Tindika télévision et puis na Tindika actualité na seng na bango ba continuer ko s'abonner puis ko renouveler sous confiance et fidélité tant ba s'abonaka eza lolenge mosusu pe ya ko encourager biso par rapport à musalo tozali ko sala ya ko panza sango. Merci na ope Katia Avoka. Vraiment nzamba za lokumu to monani merci na yo pareillement et puis na ba abonner nyonso ya Tindika télévision ba bon tukoti déjà mois ya août hein eza mois ya sika na yebi kena nzambe o ezalaki impossible na mois de juillet na mois d'août oyo ekozala possible il suffit kaka ozwa courage ya kotelema ya kobunda nzambe ko assister biso. Merci mboka Jaffer Mikwete na 2023 awa tozokende na pene ya élection na biso tout le monde qui déjà président ya senior ya asili déjà ko bima na mboka na komba Denis Kadima o lelo ba rumeur eza ko bima aza nommé par chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Chilombo balobi eti asali lolenge to monaki na tango Joseph Kabila boy asala kango na ba abe malumalu ba konai nanga ba ngoyi mulunda liango moni mona mboka pe Félix Antoine Tshisekedi pe akofre ko zongi ki mangiste acha ona etant que mon président ya senipo to ke na ba élection na 2023 omoni Maman Katsavoka, moi je m'étonne pourquoi c'est un déconabiso de l'église catholique à 5 ans. Balingi kaka bango ndi bazaka na monopole ya koloba. Bango kaka ndi bazaka na monopole ya ko diriger makambo nyonso non. Baza sur oui confession religieuse bazala ki ona pona ko pona ko dessiner animateur ya sika ko kamba bongo seni to mona ki bandeko ya bisa 5 ans église catholique bazala ki ona bandeko na biso ya SSC bazala ko na bandeko na biso église kimbankiste ba église méthodiste ba église belé za ki wana. Maman toke na maponami ya ko voter sur 8 6 confessions religieuses ba pesi position na bango deux confessions religieuses à savoir bandeko na biso ya 5 ans na bandeko ya SSC ba contester ba sili que non esengela nous ba katana nous ba suspendre audience pour ba kena nous kopema et puis balandela mais il faut tout mituna pourquoi kaka bandeko ya 5 ans to bandeko église catholique balinga kaka kozwa dessus ya makambo nyonso yango monde bandeko ya IDPS ba sili que babi c'est que bandeko ya 5 ans balingi ko politiser église catholique pourtant vous avez compris déjà tendance vous avez pousser ba raison ya liboso za l'arrêter ndeko Ronsard Malonda aiko bimate ba makambo bele azana ba rapprochement ndeko Kabila ba yoko weke non mutu oyo asa mutu ya Kasai akoko bimate biloko wana zalita mususu mutu mosusu moto mosusu kasi azala pona bango ba azala ta mususu mutu espace Kasai te mutu ya Mbujimba te azala mutu ya tribu mususu mama mukonzi mboka tanga zwa ki ebonga lobaki nini je ne suis pas le président
d'un tribu, non. Azali président ya Congo. Azali président ya parti politique Songolo Pakake. Azali président ya Bakongomani nyonso. Même pourquoi qu'on peut s'arrêter sur ma tendance que non mutu kwa kambaseni et singolité azala mutu o ya kase. Mais attends ce que bazu mulu, bazu ate bazu mu Congo. Mu Congo azali d'origine, n'est-ce pas qu'azali congolais? Ce qui bazu Katangé. Katanga azali nani? Azali congolais. Siko mutu ya Kasai to mutu ya Mbujima to azali nani? Azali mutu ya nationalité mususu. To na ko bandi ko mususu bakano o basala kaka nde bazwaka edem kojo aya pona ko créer climat moko ya kimia na kati. Mais pourquoi makambu ya mboka na biso esengeli kaka to benga ka bato libana nde bayaka ko tia biso maboko pour que kimia kota. Même tant que dan ko chongwa ya edem kojo ya ka babeke no o aza mutu ya Kabila travailla kana Kabila en correspondant. Pourquoi pas ce qui biso moto zo bim biso ngalingi Congo to ko na niveau moko mama kasi. Il faut que à un niveau il y a confiance non il y a biso moko. Au moins tant confiance na yo moko na nezalité yango eza pe signe ya faiblesse. Il faut que mutu moko talibanda pour na créer climat, il faut pour na créer terrain parallèle moko pour sol. Pourquoi? C'est nous ezali institution oyaka na appui na démocratie ndenge ba yebisa biso. Mais ceux qui bazali ko kamba seni, bazali ko kusa kimia te, bazali ko kamba seni des institutions ko te pana. Baignon soit école d'église du Christ au Congo. Tous les communs bande quoi catholique, bande quoi musulman, bande quoi kimbangiste, bande quoi c'est ebeli ou ça. Bangonyo ce sont des religieux. Mais n'attend on a Bible tout monde yango. Église ne bande ko pesa kimia na kati ya mboka. Quand le pays n'allait pas, quand le pays n'avançait pas, bazali ko sala recours na église. Église ne ko apporter solution. Mais les autres, comme on a l'église nyonso pour kaka to kanga mata musu église catholique. L'église nyonso ezali na Congo na biso awa, bango nyonso bakotela ba tendance politique. Babiloko ya boy. Côté bazali ko senga ba dépolitiser seni. Côté batu mususu bazali ko non, seni comme politiser. Mais yebisanga animateur nini oyo akokamba seni akozana na penchant politique mon côté. Oza komona yo tozali komona ngo lelo même na bapanzi sango. Oui, na sala ngambo panzi sango, panzi sango pona mboka. Kasi ta mususu na sepera na lolenge ya komona na vision ta mususu ya Ndeko Félix. Olobani kila na journaliste attaché ta mususu na pouvoir. Non. So to monde que vision ya mutu. Ezali malamu, vision ya mutu. E ko sala ke mboka na biso. Mama, eloko ba Kongoma bazali ko senga. Ezali te ke Congolais nyonso comme président de la République. Ezali te ke Congolais nyonso comme premier ministre. Kasi Congolais so soutenir ezali ni ke non. Alamuki na tongo abi ke non. Na moi mukeo na zanango bana ba ko melati bana ba ko kende classe bana ba ko soin soin bana ba ko so bazana pour ça ko se divertir ba ko sala yango na la na place à Malonga. C'est ce que les Congolais cherchent maman. Tous allez ko luka bokonzi te mais ba bazana bokonzi yango ba bazita mususu ndingisa ya ko décider kana ba place o esengeli ba air moko bazonga rappel basala rappel examen de conscience. Mboka jofa mikwete na kati yote bazala ki 8 balé batika li baliki na ba élection pour na ko voter te mais 4 moi place on a ba rankière ezali. Maman, bazali une confession religieuse. Ceux qui tout le monde a rango même na ba élection tant au kinda ko voter. Na ko ba c'est pas toutes les tonnes revenir ba kinda ko voter. Déjà, mon élection, il y a 100% de participants et ça a raté. Tam 60% de participants, tam 30%, mais ça c'est que non, n'a pas tout va voter, ça c'est pas bien ça mutu oya ko kamba. Bazali qui 8, ceux qui 6 2 va résister, va désister, va que non voilà, va participer dans vote. Mais 6 au batika lion, va que pour passer biso animateur ya seni. Surtout que tu as 6 confessions religieuses. J'ai vu ça majorité à 6 c'est aux ala combien et aux ala soit 5 et soit 4 et soit comme bakina 3 ba ko bandela soit vote même si ngata ngomwe que deux personnes ya pamba deux confessions ba boy na bango ba changer la vie mais to kende kana na 6 o batika kona ceux qui choisissent il y a 6 personnes 6 confessions ba misita mususu ndeko Kadima Denis Kadima mais tout en ndenge makambo ko kende tozana posa kimia to lingite makambo ele kakina tango ya Kabila et c'est répéter sur na tango ya Fati sinon te mwe ko kozonga tozana ona tuzo toti ko fêter 61e indépendance na biso mama 61 ans. Imaginez ce que na nzoto bo ozana 61 ans. Tam susu na 61 ans, ozata na lopango ya yo moko to fanda mususu na lopango ya famille. Na 61 ans tam susu ozata na mwana moko te. O dépendaka tam susu na famille. Eza ndenge mona Congo na biso. Bazali ko nunisa Congo na âge mais sur le plan développement Congo zali ko zonga toujours sima. Tozana ba kita nyonso mama. Tozana ba atu nyonso nzamba pesa biso pour que nous soyons un pays vraiment émergent ndé tozomona ba mboka mususu. Ceux qui écoutent Rwanda ya pamba bazali ko se développer na ba matière okutu bango bazana yango te parce que comment biso batozana yango
ezaka neti yo lamba na restaurant mais olala kanzala chaque jour. Comment expliquer? Ata kutu mwana musala mo ba psychologue ta mo pause li ata mo ndambo. Mais Congo eza ya biso, ba richesse eza ya biso. Mais comment est-ce que nous n'arrivons pas à profiter soit à bénéficier de ba richesse? Pourquoi? Parce que biso moko na l'interne tozali koyoka te. C'est ni koto bandonga pona ko maka mokonzi kaka moko. Oya ko kamba seni ba religieux bazali ko ndongwana. Yebisanga. Toko kende wapi pour que to suka wapi na makambo aseni. Pourquoi ezala kaka seni? Ndenge bandi boy. Le blessure de kodani deni kadi mamto ko kamba seni. Tango to kena mapona boka non oh ba élection et ça même la faveur à Félix. Pourquoi? Parce que il y a zaki déjà penchant moko boy. Bazali ko ba Félix a glissé na kati ya église kimbangiste ndenge kabila ndeko sala azo ba connaît nanga azo ba constat ba connaît mulunga ba connaît nanga bango imulunda tsa ndenge pe Félix a ko landa lokolo. To ebite mo mboka nyonso tango tazali ko kambango. D'ailleurs vision et ba parti politique ezakani pour conquérir le pouvoir, pour conserver le plus longtemps que possible. Aux hommes, il n'y a pas d'opposition. Abondi pendant 37 ans, la vision, il faut tous avoir conduit pour que tout mettre en exergue la vision de Bissou. Le lot de Bokondi. Il y a aussi facilement on ne sait pas. Aux hommes, on ne sait pas. Mais moi je me dis toujours, Fatih fera face à bilan en 2023. Adversaire, il y a Fatih d'État et Osaka. Bilan quand je dis bilan oh ya kopé ça ba congomani pendant 5 ans ya mandat na o yango nde aux adversaires au cas contraire à aux adversaires politiques et belé. OK, merci moi mboka cha famille kwete toza vraiment ba panzi sango tozo komona pe misu na biso toza kotala tozo sala na penza ba analyse kitoko tomoni na mbushima ikuna tolongi église catholique za tabase tomoni ndenge ba buki ba panzi vraiment et pesi pasi mokolo ya lobi pe tomona ki liboso ya centre ligne na mesika pour moi mboka karna no sengo penza avant daka au population déjà qui n'est que hospitalité comme ça pendant des ordres ba lobi ça était base ya IDPS na kombo vraiment ya ba dipongo ba kende pendant comme ça des ordres na moment oyo bazana nkolela karna no sengo basini atika ki biso na mokolo yaki ezo pensa penza pasi na mbushima ibande ko bazali déclaration ba lobi eza biso te eza CG mutu apesa ki Augustin Kabuya Augustin Kabuya apesa ki autorisation to banda déjà ko sala ba menace na mikoleleka ki pe to mona ki plainte yaki toujours ebati toujours kende wapi église catholique omoni eloko oyo guerre community église catholique na pouvoir en place ozomona bande ko na biso o pouvoir en place to pouvoir en place to longola no fati parce que fati za institution a dépendre de son IDPS bande ko na biso IDPS démarche au 5 abanda ausala le oyo natango ya kabila babetelaka yango maboko basepelaka na yango mais pourquoi lelo oyo parce que il y a pas un pouvoir parfait pouvoir il y a parfait to ya bosembo ezalaka te na kati ya pouvoir ba dérapage ezalaka toujours alors il y a des gens oyo bazalaka putain mususu ça mon dérapage surtout à télé tout le monde économie sur Adolphe Muzito lobi yango on n'est pas là pour combattre Fatih mais si Fatih azana ba vision malamu nous allons les soutenir nous allons l'encourager et nous que notre bundisa Fatih te bazali ko bundisa ce qui vision Fatih bazali ko à l'encontre il y a souci ya ba Congolais nde esikana ba côté ma robunse sala neti message on ndeko na biso Augustin Kabuya salaki lelo o sozo ko ba kendeko Jacques Ndala soka kangami na prison centrale ya Makala ezata musuka ba propos atenaka à l'égard ya ndeko mais salaki te tant to ko mona likame ko linde ko na biso papa na biso Mars Kadiombo balobini maloba oya loba ka sani après méditer ki liwa ya nani ya ndeko Kadiombo oza ko mona tant ndeko Augustin Kabuya ko no to ko pesa ba combattant minduki pour ko défendre le pouvoir ya Fatih ozomona voilà lobi yango minduki kendaka ya na makamande ya ndeko ngomulunda ya pareil minduki bango ba ko pesa loka bango bazana pouvoir nde ba ko za minduki zaki destiné ba soda ba ko pesa ngo ba ndeko et puis to yebi tant vous allez secrétaire général ya parti mobimba parti au pouvoir vous allez voir même la charge ya président de la République parce que président de la République azali moko ya ba IDPS pouvoir za ndenge to lobaka pouvoir za ngambo ya IDPS po bango nde basana bokonzi tant vous allez ko loba bongo ba ko loba nini ou soit c'est le chef de l'état tant que sola kana ayi sakene ndenge nini ozali ko tika bazali ko attaquer bisobo yango pe na retour ayepe ko communiquer yango moni esenge ya bopu za éthique pe na éthique déontologique à communiquer tant vous allez ko le calendrier ba itandune na niveau ya CG je ne m'attendais pas à ce que makambo ya bongo mboka c'est comme tout ça na temps oyo Fatih ayepo na ko luka ko réparer bisika nyonso oyo ba politique ba bebisaki na kala mais pourquoi les mêmes bêtises oyo ba politique ya kala basalaki ndenge Augustin Kabuya azali ko marcher sur le même pas azali ko pesa pasi
tana na makambo sami na centre ligne ndonge kuna na kauka bandeko baye na kombo ya di progrès baye na kombo ya di progrès motivé na communication o ayokaki et pas ndeko na biso Augustin Kabuya to ke na contexte attention ezali pe bandeko ya di progrès te mais tant baye que non ba utiliser na kombo ya di progrès baye que non oui et qu'on la paix parce que il y a pas longtemps Augustin Kabuya to bisa ba message moko ya ba menace soit ya ba nini ya ba vandalisme. On comprend que c'est que il peut emprunter kaka les mêmes pas que tu décris na tango ya Kabila ya ngana ko singa na bandeko bisa il peut boy tango bozana bukonzi balobaki automona ki mama Eve bazali balobaki yango tango bazana bukonzi batambola kali susu te na balabala batambola kapona koluka bukonzi quand on a les pouvoirs c'est ça tango on a pouvoir faut basi ko kamba yo zana pouvoir moko yo wana na balabala yo mo na bazali koluka nini bango bazali kopesa siko tendance on dirait que non Fachi azaka kapona batu ya clan moko boye tout ya parti moko boye non Fachi est le chef de l'État babi te ko les chefs de ya parti babi les chefs de l'État quand on parle de l'État on voit l'État congolais donc yene mutazali ko engager l'État congolais mais ko sala ba ko tenir ba propos ya bongo pour ko protéger pouvoir ya Fachi en tout cas ezali ko refléter vision ya papa Etienne Tshisekedi parce que bango nyonso babe basala la vision papa Etienne Tshisekedi est-ce que vision papa Etienne Tshisekedi zagani une fois que ba ozana pouvoir bazunga ka ba marche e bomisa ka bato bazunga ka ba démarche ezali ko tumba banda kwa bato non batika justice sala musana neti leo to boni bandeko ba saisir justice par rapport à propos ya ndeko Augustin Kabuya soki lelo oyo justice est inquiété ndeko Kabuya te est-ce que ba belo ni bato bakoloba balobo moni état de droit ngo ezali ko sala d'une manière sélective oh mutu tanga buki mibeko mutu tanga ça déjà au prémédité loko moko bope loko salemi esengeli l'état sa maboko mais tant plainte wana ekoti est-ce que bako inquiéter ndeko Augustin Kabuya soki ba inquiéter été bandeko la muka bandeko plateforme musu bazali ko sana nini bazali kotala bako rappeler bango état de droit esengeli ezala d'une manière collective d'une manière générale donc non bandeko la muka to bandeko ya ensemble to basali bo ne bakanga bango non il faut salema d'une manière équitable pour que na 2023 Fati à la tête haute devant population à le bakenon to kambaki mboka oyo to telemesaka pareil judiciaire mboka na biso ta to salibo to zongisa ba mimi na prison to salaki bo sinon te mama 4 na 2023 bandeko il dépasse ta mususu bakozana soni ya kota et puis la kosenga ta comportement kala mingi te bandeko bandeko ko déplorer comportement ya Jean-Marc Abound ba sortie médiatique exact toujours au kindeka libanda et l'équipe ndeko Jean-Marc Abound bakoti ndeko Augustin Kabuya bango na kati ba aussi ko attaquer moko ya bango fils mukoko comment bilonyo bo aussi de col moko ya IDPS koto fils mukoko ki asali déclaration na ndenge na ye bilo koto boke bo sali ko si webi sanga na PPRD to tikala ya biso ko mona yango te que mutu mo PPRD kuna ko sa point de presse attaquer ta koto to non il faut boza na moko pona ko conserver pouvoir na bino au cas contraire il faut singa baibate Congo oyo ezali vaste ba politicien baza ebele nangambo kuna Moïse Katumba bazali nangambo o bandeko Martin Fana mwana mboka Adolphe Mususu bazali nangambo o batu mususu baba bakungu bazali quand même que bazali ta mususu ko soutenir mais keba to na politique bagafa bazali ko sata bozana na coalition na bango nde lobby ba ko komisila bilongo ba arme merci. OK, merci moi mboka Jefferson Kikwete analyse pendant kitoko to sengi boya bo s'abonner. En tout cas, mon collègue l'autre, tout le monde a 5 ans, tout le monde a une déclaration salamier. On a béché le pinza, lobby, à base pour la contre-pouvoir et à moi en boca section sécurité. Basa peu pour na au tribalisme, peut-être pour basa na pour ce pinza, RDC boca au Congo et qui ne pinza. Liboso, mais ayoka qui ba lobby était na pouvoir au na même na ba gouvernement, même na ba mandataire bazolo ba toujours qui na ndenge ba nommé na ba cour constitutionnelle minimi ka ba ya province Équateur et loko ya kenda a démentir kaka yango wana po ezami nde ba kasa nde ba vandi penza minga ba pouvoir wana na epte kotwana analyse ni ko sala nazala ki wana na yoka ki bango ezana conservation munene nde nazali komona ba bloko ya boy mama soki intérêt général ya biso nyonso ezali kaka Congo esengeli to se mettre tous autour d'une table to solola total té Fachi bien sûr azali monta IDPS yo bino vous allez battre PPRD bino vous allez battre la muka mais vous allez ko bunta po bosa bokonzi oui bokonzi ngombo po bongisa nini o to bongisa Congo so vous allez que po bongisa Congo to tika ya sala biso tout ça nini to vana total c'est pas pour rien battre ba élection élection allez ko sanctionner musala ya moto élection ezali bilan final ya mandat ya moto au Kambimboka pendant 5 ans. Est-ce que le lengo Kambimboka et c'est nga biso pesa sous seconde chance
Ce que ça dit que dans le quand même beaucoup et c'est surtout sur seconde chance to yeba on kana mapona mais comment on a déclaration va ndeko ya 5 comment on mboka donation sur la salle oui alobi quelque part ezali lokuta alobi na ba nomination ba to salami bon même si ezali coïncidence président ya ku consonance ali mutu ya Kasai atali na liste tozomona ndenge pe bazo tweeter yango oui omoni bongo pe na ngamba mususu pe ko pelisa moto bango bazali batata épiscopal esengeli bango kotia kimia tango mususu mutu mususu ayebaki te tango bimise eloko wana bo expliquer yango omoi keno ozali kupe kolamusa eloko moko boye na kati ya bato po tongo so bayebi keno tango mususu président ko tango mususu mutu espace grand Kasai ozamo tango mususu ozali kosala bongo ezali kopelisa moto bandeko na biso ya église catholique ba religieux non seulement ka église catholique ba religieux nyonso esengeli kotia kimia pour que Congo na biso se développe omoni ba Rwandais ba Ugandais ba Sénégalais ba Burundais ba sanganaka bango nyonso pona cause moko cause nango ezaka nini ko attaquer parti est mboka na biso ko déployer biso na ba recherche na biso imaginez bato bata mususu monoko moko te mais bazali ko sangana pona ko sala bino mabe mais est-ce que pourquoi pas biso kaka to sangana pour to sala malamu pour que eba lukele pe bato na libanda vous avez comment ceux qui ba Paul Kagame mazo makasi ezali peta mususu pona ko mona makambo ezali ko leka mboka na biso ba confession religieuse na biso surtout catholique. Ils allaient prendre la confession, ils ont une influence sur l'échelle mondiale, maman. Il y a ceux qui prennent l'église catholique, bon, pouvoir où est en place, tout soutenir yango. Ceux qui salent ma bé, ils vont voir une vakenda, quand on a coté les sambé, qui ne te voilà côté, mais vous allez coller ma, vous allez coller retrouver. Mais tant que vous allez coller ma consacre à la déclaration, ils allaient pour inciter batuna entre bas, comme ça que nous tala mutu, ou azali mutu ya Kasai, tala mutu, azali mutu ya bo. Nous avons vu que nous voit même assistant à heureusement papa Nabiso monseigneur Motion a salaki pe mutu ya Kasai. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Maintenant on câble tout le monde qui va biloko oyo. Tout le monde qui nota musu o mbatie mutu espace katanga, batie ba minase yango te mutu ko bongisa mboka na biso mama Kasia. Surtout ba bimisi liste ba komi ko tuter yango ba musu ba komi ko partager yango. En quoi éco changer? En quoi éco changer? Toza na posa ya kimia, toza na posa ya unité nationale, cohésion nationale yango nde etombola kamboka. Makamba ko sala ezebele gouvernement ba ko zali, mais soki boyoka neza te bo mo ekeno nyonso gouvernement ba ko sala ekokende nango pamba. Moi mboka je fais mikoto to komi ko chiter, mona ki dernièrement na campus ezaki ya koinda affaire ya kashine, ko ezote kama na mboka biso mi balé 500 fois ebomisi étudiant, ko ngaka zala lelo mutu ba na avenir ya lobby ngaki ya zala soki président soki ngaka zana ni to éviter aiko kata kaka souffle na niveau ya ba est na ba province kuna to moni susu policier aiko sala même eloko e passa ki pena na Kinshasa capitale et sami sous la province kuna bomi pour na cash est-ce que le policier na biso bazo za pena conscience ma comme bazo sa na mboka bolingo ezate mama tala telo ko salimi awa na capitale et salimi sous na province mutu o asala pour la seconde fois tamuso sentir que non impunité za nango ceux qui prenaient ba sanctionner qui sévèrement mutu oyo obi na colonel Elvis bakanga lelo obi bakanga pendant exercice na bango kuna na Congo central c'est avéré que non bu ba beti masas kandi ba beti exercice bo police akoya ku batala benzo kezaki balle réelle na kati ya pistolet ba beta kwana mais il a été sanctionné mais yebi sanga tango basali comme même pas un mois et ça les mesures na province pour na 500 francs yango nga na kosenga na ministre biso ya intérieur basa no recyclage na la police baza au moins au niveau ya C baza ta muso baza ata gradué ya pamba ta muso pe diplôme ta peta muso yo servi pe na lote comment ba pesi bino ordre soki muto ya tikash nete kangaye vandise wana ndeta yoka liboso zaki si drapeau soki kiti bosani botiki ya kei ba ki o changer komaki 10 000 francs okutana mutu bazaki panda ezaki bande ko sala ba scène na bango bazo sana bazana ba étudiant en communication kuna na campus mama o interpeller mutu pour na cash na biasa na cash nete o pesanga 10 000 fois na zana yango te ba policier na biso réflexe ali boso o bazalaka nango ezalaka munduki na chambre oyo alors ba biloko wana ba pratique wana ebomisa batu ebele na c'est un titre mon talaki ba obi ak o basalaka soki aka soki munduki yango basalaka wana epezaka na makasi epezaka mo soki muke 7 kg tano policier na biso o par exemple ozotombola munduki eza na 7 kg oyebi non pe ko mania ngono na malonga te tant yo benda ki gâchette bonzo ka déjà bale côté dans la chambre ti yo telemisaka esa nini emibimeli ozo komona alors esengeli recyclage ça ma niveau à la police na biso et puis papa na biso Silvano Kasongo
il faut que les policiers bayo kaka alobi kanga mutu wana bayo ki beta mutu wana. Et ça les marteaux, tout le monde fait même sur toute manifestation. Babi te ba journaliste baza mupandi oyo. Mais au moins policier mutu bosa yenini. Oh na katolé que no bana moura ndi banda ko sala makama que no ya ko boost. Pona bana moura à l'époque c'était Kabila ou rien. Mais depuis Fatia tout le monde bana moura va changer même la mentalité. Bana moura on va comme ko protéger biso ba journaliste à l'égard ya ba policier. Pourquoi parce que ba policier au PC ordre que non zongi se ba tout sima. Ya ok non beta ba. Puis tant sala bon tant sous général bango azana a otala. Ata mettons incident ko salema. Ba otanga nini mokonzi mboka Fatia pena fois kende ba policier bazo boma batu bo. Donc qu'est-ce que moi je peux dire? C'est que n'a pas inspecteur provincial na biso nyonso ba kasongo nyonso c'est que va ça complice c'est que bon ça pour ça va ternir image du chef de l'état mais ça biso intérêt il est grand temps à sanctionner ba policier nyonso s'il faut même tout le monde a phénomène ba ujana ah ba policier mikuse wana tela makambo ba commissaire transport pas si kala mingi awa yebi saka mutu no ah ezali parking te pour ça mutu kakuna ba ko banda ko massacre wana ça massacre ba ko massacre chauffeur na receveur tina il faut pas ko ça même accident. Alors, les Cambouabos, surtout dans la police, surtout parce que tous les cas sur terrain, tout le monde a un policier qui est là. On a un papa qui est là. On va faire assister à pas nani. Oh, général Akenda Kenda Kanyama. Kanyama, oui, Kanyama. Au moins, Kanyama, tu as une rigueur naïe. Mais ma bavure ya boye et n'est que ça les mapenzate. Alors, pour nous, mon la vie, et on a reçu un temps sous bazong sata c'est 5 ans nyama ah si sakata ndiko kaso parce que yemoko ba policier ba mutu passe makasi au moins comment expliquer policier avant ni nganda aomela bangi na gene na bakuluna c'est que policier zakana c'est que zakana nu kuluna bozi bo pesi susu munduki ale bo pesi susu na teni c'est que c'est non ça la crime d'une manière légale mutu ko simba yo akosala alors pona ngai esengeli ko sapna recyclage na kati ya la police congolaise na biso to bela gouvernement ya Samalu Konde le lenge ba ministre penza ba ko sala musala to moni modéron simba wa zabongo ministre ya tourisme ya ju penza dikanisi ya réhabiliter jardin zoologie na biso o penda to kota ki to ke ko visiter atani ya mama ko azate babi banyama nyonso basi penda ko kota ki ngakati mais l'arba e ko zo idée wana ya ko bongsa to moni suma mboka Joseph Kabila place ba déclaration na e abandi ko tina ba message alobi e pa ko ministre ba nyama oyo bazwa pe kuna na kingakati atinda bango nazo mais bande ko batuna ki mituna pona nini tazo ki kali kanisi ya kubongisa pe jardin zoologique Kabila penda eloko penda ya munene penda tu bayaka tourisme à tout moment bana na biso bayaka ba représenter bango banyama toza susu na eloko moko te Kabila tika banyama to ngeki toza kaka boye Kabila tika banyama na zo atika ba miseleke te na ba fourmi ngana oyeba tozo ata na ba 9 ans boye tokindaka na zo wana na mona ba éléphant na kala na mona ba éléphant na zo to mona ba ngando na uti ko mona image me uta ko tambola kamita avant ba réhabiliter zo wana lion mama moni lion na to kutela nzela yo kutu mama so banga te lion mi pandie dessiné ba na ba clavicule la bango oyo do et uta obi oyo lion mais mama yebisanga zela leti to chale tijamani tabalia matiti lion aliaga tamususu aliaga viande lion aliba kolesa lion malonga na kati ya zanda mais tala ba viande oyo ba lion ya Kabila baliaga na kinga kati ba tout monde ba carton so c'est utaka égal loko ba bomala biso nini orgama ba sala biso égal ba ngombe utaka nini kuna na égal kuna ba kinda ba zona baliaga ba nyambo ba o Kabila zana kinga kati so bango ba azana ba lion blanc ba zakuna zo bango azana ba ngando ba zakuna zo bango azana banti azo bango wapi ayebisa ala kisabiso certificat d'achat utata musu libanda keno asomba bango libanda ndai na bango exacte donc ayaki kana makanisa ko dépouiller nyonso ba banque ba espace nyonso ya l'état ba dépouiller ngo pona ko ko alimenter elom tanti na kati ba zo et plutôt restaurant na kati ya avion les uta après to ki damona mboka Jean-Pierre Bemba atombo les gens plein yebisanga avion les uta wapi hein pendant que bakata musuko zelo kwa avion bebaki ou soit baluki bateki yango soki basala ba contribuer ndeni nini ba pesa ta musota ba petit porter ko sunga bisa ta pona ba déplacement sur à l'intérieur baki otia na kinga kati kuna moi je salue d'abord initiative wana ya ko réhabiliter zo et ça peut kitoko mingi toza suna espace au kendo kotala mama nana ngwa ko ndima nana ngwa ko ndima ko zarisa ko kendo kotala ngando na neta musuna na kaneti biso bapandisa ngobo kasa yo zarisa lo kendo kotala okay kuna batali nguzunesa ngo yeyo zwa ku ya bwa kula okay
voilà, moi, merci beaucoup. J'ai fait mes côtés. Tu as commis vraiment na Suka émission na biso, à travers Tindika télévision. Votre mot de la fin, Penza, la diaspora, partout dans le monde. Analyse Penza et Kitoko, Penza pour 2023. Vraiment, 2023, yango ngana oloba kati avoka na banyos bolanda biso na Tindika télévision, moi mboka Rifin qui sombe, qui sombe, Rifin qui sombe na ndeko papi qui est l'homme au pouvoir. Na c'est pas tant on vient avec bongo. Papi qui est l'homme au pouvoir, Rifin qui sombe. Mon vieux en tout cas merci na pesi mot tebisiko ozali. Nga lobaka boye. To sacrifier ba parti, to sauver patrie. Maman, parti politique est koufaka. Parti politique ils aura pouvoir payer qui, mais patrie etikalaka. Ba lumba bunda pona patrie, lumba kenda patrie. Congo etikala bakasafu ba dirigeant Congo ba dirigeant patrie kasafu ba kenda mais Congo etikala Kabila le père Abundi a dirigé Congo accueilli Congo etikali to sacrifier ba parti politique na biso pour to sauver patrie des alliés lobi ko sangisa biso alors ozali ko sangisa biso linga Congo to sana bolingo ya Congo sont des vrais patriotes que des partisans parti politique est koufaka président parti politique a koufaka leader to autorité morale ya parti a kendaka mais patrie, mboka, état, mabele, etikalaka. Tout le mboka koleka, ba parti politique na biso qui abino de ko Jeffer mais côté ulanga de partout dans le monde. Aux gens pour ça dans ko melinga la plus de 143 85 11 34 717. Plus de 143 85 11 34 717. To ulukinga na Facebook Jeffer mais côté photo sola à long et large. Merci beaucoup na yope maman Kassa. OK, merci beaucoup Jeffer mais côté bolanda qui biso vraiment partout dans le monde entier à travers Tindika télévision, partout pour ça pour la Botena Richard Longa Tripeko, il a déjà de Paris et Chaïl Tété, Botena Londres, donc il y a mes boss aussi parce que lui l'ont pouvoir et le fait qu'il semble la PCI va tout au peu de la radio et tout le monde va au peu de soutenir spirituellement et physiquement et na sima ya caméra pour la PCI géant et Mike Solia et Babas Nanga et voilà tout le monde a une habitude de ce qu'ils ont pas. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Instant, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il est long, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé un store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où il y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur Benza Basali Kolula, posé à moi sur Mobala Kotala et Alembate. Posé sur Kotamboli, Masangasima. Eh oui, Yango ne va produire ce comme la carte Eden Store. Là, va produit alimentaire. Où il y a Eden Store, Yango de secret à cuisine à maman congolaise. Eh oui, Nyon ce qu'on se pense à Mobali na yo ezali. Pondu, Matembele, Ngai, Ndole, Fumbwa, Ndunda, Bilembwe, Oyo nyonso penza, Oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.